Personnalité. Mbote bandeko balanzi la personnalité TV biso kaka na masolo etali makambo mapango na certes na aveni mutuka ya ngwana bomona musika ezolikana lotoza na aveni ya munene kandenge na bisaka bino ke na kati ya mpasa ba rue ya mikie ezalaka te ba rue na bango ezalaka toujours minene ko permettre mutuka ekuta ti na kati ya lopango. Courant eza bango permanent, mai eza bango pene. En tout cas donc vraiment nabi ke boze belé na sengi bino bokota bo s'abonner ya bino la personnalité TV ici ekoti na banda kuna bino ezali pene. Ona ezali environnement eza balabala ya munene nde bozo mona bilili courant ba poto ya wana bozo mona bandako ezali ezotongama esika kamera ezopusana esika bakolo wana ezesika ndako lopango na biso ebandi yango ekei ndenge kamera ezali ko balancer ezali kosuka ti na wana pona koloba ke ezali na eza lopango ya coin ndenge tozotambola esika lopango esuki yango wana na bakolo wana eza penza lopango moko ya coin kaka ndenge na uti koloba et puis yango eke vraiment ti na suka kuna do lopango esangisi baveni mibale okoki koyela no boye opeza aveni munene mutuka eza na facilité ya kokota aveni mosusu yango oyo o mutuka eza na facilité do lopango eza na coin ezali na deux possibilités eza na deux aveni okoki obimisa porte non aveni o liboso toutefois pe okoki obimisa na o ezali na mopanzi na ngai tozokota na kati pona kobeta masolo bolanda. Toza deja na kati ya lopango lopango yango oyo ndenge bozali komona soki ti na babordure wana nde bomoni na suka eza penza lopango ya munene ezali na ndako oyo ezali réparable po ezali ndako penza ya kala makasi vraiment te ezali réparable eza ndako ya chambre salon lopango oyo bozomona ya munene ezali ko mesure 25 mètres sur 20 ezo mesure 25 mètres sur 20 ndenge bozomona kaka na bilili eza na espace ya munene ya ko construire comme il le faut eza na espace ya munene okoki kotonga lisusu ndenge vraiment olingi ezali ko mesurer 20 mètres sur 25 tozotambola kaka pona kolakisa bino lopango ndeni ezali non clôturé na sir bozomona bilili ezali non clôturé en tout cas lopango eza munene espace ezali yango wana bozomona penza na bilili balobi awa babandi yango na 25 000 à discuter 25 000 à discuter to tuni to yeba toza na kati ya mpasa pasa 1 do toza non loin na makadam toza musika penza te na makadam balobi awa 25 000 à discuter babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki biso tobita eske tokoki koloba te boyebisa biso prix final balobi eza likambo ya lisolo pourquoi likambo ya lisolo babi bino bokoki koloba to pe biso tokoki koloba ke tozosuka na yango ntango mosusu 20 000 or mutu aza na moins de 20 000 yango wana babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki loko eza lisolo ya mosombi na moteki biso tozozela bino kaka maboko ya kufungwama nayebi ke bozo déclarer trop ba terrain eza komata nazo continuer toujours koyebisa na bino que tosombaka ba terrain na moins cher to nasombi terrain na 2000 3500 nasombi yango parce que eza na ntongo mosusu zamba batu baza penza te comme il faut terrain ezwaka valeur to esika ezwaka valeur au fur et à mesure batu bazokota batu bazosomba batu
bazotonga, c'est au fur et à mesure que terrain et mataka banzela ezosalema ba courant ezokota ma ezokota. Donc tomekaki kosolola nyonso wana moto na moto azopesa biso kara botala valeur botala courant ezali botala ma ezali. Sur ce babi ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki babi Vincent Kamel a discuter biso tozozela bino na terrain oyo tozozela bino maboko penza ya kofungwama tozozela no maboko fungwama. Donc bokota la personnalité TV na kati ya mpasa bokota tozongel bino na kati ya mpasa. En tout cas mosala kitoko toujours na kati ya la personnalité TV biso na bino bongo tozosa mosala ndenge tosalela tozo continuer toujours na kati ya mpasa tozo continuer awape esika obomoni naza déjà na kati ya lopango ezali déjà na ndaku batonga en étage ya niveau moko. Lopango ezo mesurer 6 mètres sur 25. Lopango ezo mesurer 6 mètres sur 25. Na liboso na yango boye na sir bozo mona avenue eza vraiment na avenue munene car ndenge to barake na kati mpasa ba avenue na bango eza minene. Environnement yango wana ndenge bozo mona na bileli. Donc bazali non loin na l'état. Bazape non loin na makadam. Donc courant ezali mai ezali babi ezali comme zere ndenge na lobaki wana 6 mètres sur 25. Toza jana kati ndako yango yo tozo mona bomona na bilili ndenge ezali ko monana ndako yango yo na se baibisi biso ezali na chambre salon cuisine salle de bain mais na kati ya chambre wana eza pena mini salon ko kipe rotia ba kit na likolo ezali na 3 chambres salon et eza na 3 chambres salon na toilette. Donc tozo poussana mo moke pona ko poussa na espace pe yango yo mo espace ezali ndaku etikali kaka mo ba finissage mo mikie et soko otia carreau ma soit ndaku est déjà achevé. Donc le finissage mon kaka ya mikie o etikali et salema to yebindenge kaka ezalaka moto sombi et après un temps a tekinae courant penze ezali mai ezali bango pene tozo tambola tozo koma po baza pena toilette na bango ya libanda eza déjà batongama eza nde na ba porte toma eza déjà batonga toilette pe na douche ya libanda awa pe mo espace mokie yango wana etikala lisusu okoki pe kokoluka soki otia yango nini mais mo espace mosusu ezali dans le pango yango yo ndenge bozali komona wana ezali toilette na mopandi boye ezali douche. Balobi awa montant na bango ezali 50 000 à discuter. Totunaki toluka toyeba datie 50 à discuter est-ce que moi liloba ezali bazong sel biso moi liloba mokie balobi na moi CP bakozwana eza liskambo ya lisolo ya mosombi na moteki batiango na 50 à discuter 50 000 à discuter et totoni bango balobi au 40 pe bakozwa mbongo ma tonto meki ko solola na bango balobi mbongo baboya kango te e mosombi apusa na pene na bango aya kubeta masolo bango bazawana bazali kozela parce que bazali na bosenga penza ya mbongo angar ope eza na kati donda kupenza ezali etikali kaka na ba finissage ya mwa mikie en tout cas biso tozobenga bino balobi 25 mètres sur 6 babi awa en tout cas masolo eza kitoko ka ndenge tozolobaka lisolo elembwa bolingo lisolo elembwa boyokani donc bopusana penza pene bopusana bobanga prêter boya ko solola na sir bomoni lopango ndenge ezali do ezaki lopango moko ya munene ma
diviser yango en 3 parties. Ezaki munene ba diviser yango en 3 parties. Biso tozo benga bino kaka, tozo benga bino penza, toza na besoin na bino na kati ya Congo na biso. En tout cas boya ebele awa masolo eza bien biso tozo zela bino maboko kofungwama. Tozo continuer na kati ya mpasa, tozo continuer toza déjà libanda donc na même avenue eska toti kota la deuxième eloko awa pena na sir toza na avenue monene kandenge buzali komona ndenge caméra ezo balancer image mai ezali non loin courant ezali Babi lopango ebandi esika bordure ezali donc esika mesa o ezali bordure bozomona yango ekei ekokende ti na suka na kuna penza ya tola esika esukeli to moni environnement comment est-ce que ezali environnement eza bien nyonso na bango eza bien donc tozo kota na kati pona kobeta masolo kaka ndenge to mesana kobeta boyeba boyoka toyeli nini tozo sala nini eza combien bazo suka nango na combien tozo kota déjà tozo kota na kati ya lopango po tobeta masolo ndenge nini ezali kokendela ndaku yango oyo ezali na ba inachevé ndaku yango oyo esika ba kolwana kuna ebandi ezali esika ebandi esika ba kol ezali yango e continuer keti na sima to ko tambola po to lakisa bino ndaku yango ndenge bozali komona na bilili ndaku yango oyo ezali ba inachevé o bomoni okoki pe ko achever otie ba maison po ezalaki to peza na likanisi ya ba maison mibale e liboso ndaku yango oyo penza ndenge bozomona likolo ezali na 4 chambres salon cuisine salle de bain biloko nyonso eza na kati na se ezali na 3 chambres salon cuisine salle de bain donc eza double salon na se ndenge bozomona ndenge ndako ezaleli eza penza ndako monene ya niveau moko na sire bozomona na bilili nzela o mutuka eza na facilité koleka moto eza na facilité ketch eza na facilité donc nyonso ezali na facilité tozo poussa na mwa mokie pona kotambola kolakisa bino esika lopango esuki tozo poussa na mwa mokie donc pona kolakisa bino oyo ezali ba toilette ya libanda pona ba visiteur donc ba toilette ya libanda ezali yango esuki ti na coin ya mur oyo kei ti na sima eza pe na porte moko oyo ezali kobimisa pe bato kaka na couloir oyo donc yango oyo na sir bomoni bilili ndenge ezali mur obomoni eza mur ya séparation ya biso na ba voisin donc tozo bima po toluka kobeta masolo to continuer masolo na biso ndenge nini ezaleli bango awa basali ndenge nini bazo suka comment topé babandi yango combien babi awa lopango ezali ko mesurer 15 mètres sur 15 donc eza 15 carrés eza 15 mètres sur 15 ndenge bomona bilili eza penza na bandaku ya minene montana yango tobeti masolo balobi ezali 50 000 à discuter 50 000 à discuter na ndaku ndenge bomoni ya en niveau na ba maison ou ba inachevé babi 50 000 à discuter to mekito to na balobi ezali kambo kaka ya kufanda ya lisolo ya mosombi na moteki ezaka lisolo na bango mibale donc ba pusani mosombi ya pusani moteki ya pusani biso nyonso tofandi na kati ya terrain d'attente mpona koluka solution ya eloko se moko toza na kati ya mpasa donc ça continue la personnalité na
na kati ya mpasa lopango yango bomoni ndako yango yo eza na ba inachevé libanda. Donc biso tozo benga bino penza tozo benga bino ndeka na uteko loba liboso lopango ezwaka valeur tango mutu atongi. C'est par là que lopango ezwaka valeur tango eza vide ezaka nanu penza na valeur mingi penza tema ezwaka pe valeur tango batu bazokota batu bazosomba tango makadame ezokota tango koro ezokota ma ezokota. C'est par là nde lopango ezwaka valeur. Donc ba maison yango yo ezali inachevé eza inachevé ndako pe ezaka mwa ba finissage ya mwa mike okoki kotia crépissage toutefois pe okoki kotia carreau. Donc ezo dépendre kaka na yo mutu okosomba possibilité na yo kaka nde yango ekosala mosala na yo na kati ya ndako. En tout cas ezali na des avenues lopango oyo avenue mususu yango yo avenue mususu yango etali biso na liboso nyonso ba avenue oyo mituka eza na capacité eza na facilité ya kokota ti na ti nde katolobaka ti na ti biso ti na ti. Donc lopango pe mutuka ekokota ti na kati ya lopango. Donc lopango yango wana environnement yango yo courant ezali mai ezali eza no loin so posa besoin kokotsa mai na kata lopango nyonso ezo dépendre car na yo kokotsa mai ezo dépendre na yo mais courant eza déjà wana sur place. Donc courant ezali balobi 50 000 à discuter ezali kambo ya mosombi na moteki. Donc pusana beta masolo bango bazawana bazozela bino maboko ya kofungwama. Merci, il y a trop Nabandeko Balandi, il y a la personnalité TV, en tout cas, bah merci, il y a trop Naba membre, il y a soutien, il y a la personnalité TV, merci na Ambisi, Bazabakana, il y a mon général John Kimbambo, Arlette Matoko, Liswan Zambe, Badiva Wasudia Givoa, Mama Boko Bank na Kata London City, sans oublier Mama Doris Lema Fumu na Gaza, il y a la personnalité TV, merci na ingénieur Metintima, Azalakiwana, na Simaya Kamera, pour kozula bino ba image kitoko obo moni na mokolo ya lelo. En tout cas merci na ba abonné nyonso la personnalité TV nazo senga na bino boko ba ko s'abonner bozala décourager te bozwa ba courage boko ba bokota en tout cas la personnalité TV ezawana na simana bino pour kosela bino musala kitoko avec votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Karandenge to mesana.